Coaching rentre na lela lelo na lela te mingi bapesanga espace te balengani na lela balengani na vanda na se mingi nga batelemisanga ngai nasala eloko te. Avant naloba na olobelo moko oyo elobama trop na matanga ya comédien mo aloba za na Belgique aloba la brune yo dia bandaki oloba soki okufi soki akufi liwana oyo eza na on a oloba ngo po oncle na nga docteur Jean Ngongo oyebi oncle na nga non docteur Jean Ngongo pa aloba ngo atuna nga pe question po bandeko na nga pe batuna lelo na répondre yo comédien nga nazala préparé ya liwa ya fa préparé yebisa ya okufa on a kufi liwana za préparé yebisa Jennifer ye moko ndo yebisa ok na banda mona lokwa ba aventure soki akufi liwana eza mpona liwana ye eza mutu na nga ava kufa ndo yebisa bon oui wala basera azobela tokabwani yo liwana nga so eza mutu na ye nga mpe natuni ye question ovie na mutu na nga ndengeli bongo na omona kwa tosala kwa baji tikala oyebeli oyo moko te na tomboli na ngo nga mpe natunaka ye question ona vie na ndenge nini omoni bacomédien nde baza wana na ntango olobanga na bango te po baza na bambebe ebele mpe toyokaka masolo bamatiare mpe eyaka neti nga nde bango basalanga nga na bamatiare ya bango obi vie akufa telefone ezala na mbila la police enregistrelanga bapele tout ya vie na moto abenga ye moto asuka aza nango elena yebisaka bato bamonaka na osala baje lokola nga na oloba lokuta mpo nasala lokola neti naza so ndeni miki un jour nopesa o mais eza nango so na sens te eza nango na sens te kosalir bato eza nango na sens te kohumilie bato bakomedi baa na vie ya bien te toyoka makambo na bango ya bamabala na bango eyaka tous les jours nalobi histoire ya fai mpo elobama trop nga naloba te ya fai azalaki mabe te ya miki okie mosala boye miki oyokuta ye bana bauti klase ase akitaki bana aka ebolamba nsima me na kota bolingo azalaki na complication naye po azalaki na mwasi oyo abandaki kolinga ntongo nga na comprendre omoni eloko eboma biso na mokili po toza kose comprendre te nga sosi na comprendre ke miki alingaka ndenge ata aza na mwasi nalingaka nga mpe na fai na nga nandi osala mokili na nga obi ye fai ava kufa na akufa chaka kongo lera kufa ava chaka kongo ezala melodi lera kufi ya fai alobi na nga alobi ele tana bomusa ndako nalingi te jour na okufa oyo banda olakanga livwanga na ndokanisa ngo baventure nalingi te jour na okufa baya ocola mpana biso chaka kongo lera kufi ya fai ayebisinga alobi azala azala na rege moko omoni mpasi moko ya kati siko nga na banda okomprendre teke fia olakanga ya fai ayebisinga alobi ele chaka kongo akufi nasepelaka nini ndenge abundelaka bato so bakufi bongo biso baoyo tozanga na biso bato yokundanga so nakufi nese na yafai yokanisaka makambo akufa mpo anini vie bongo bana oyo alobi kasi etikala na charge na yo na ndokanisako baje kofi alingaka kosekisa oyebi bana na babotami na jani fai na ndako jani fai mtabokoli pana mike yafai mtabokola pana ndenge azala te miki miki nga akenda mosala na olela mpona bajete miki nazalaka te ya fai abokoli bana na ye fai abokoli vito ye nabokoli trese abokoli bilai nga nazalaka te voi meme na mwana nga naboti ya su ya fai azalaka te vita nakoma toza mama je vais aller voir là on a enterré papa coaching rentre na lela lelo na lela te miki bapesanga espace te balengani na lela balengani na vanda na se miki nga batelemisanga ngai nasala eloko ya Victoriane bokende tio filme bokende ofunda nga tina kafu bokende ofunda nga kafu te nga nakende osamba tina kafu mpona sala onini mama kongo non la brune Colette sanga déjà kafu de 1 akenda te okende oyokende na ekole ya mwana nga okende otraumatize l'école ya mwana nakenda pourquoi parce que non il faut toloba makambo clair moi ici lelo faut tosina na nga na yo mama kongo oui tokosina na kitoko okenda na ekole ya mwana parce que yo à l'époque ya makambo wana mwana yo na garçon wana oyo mosusu wana garçon oyo abotisa yo mwana ya nini
biso tozalaki na besoin ke bayeba ke bana wana mosusu wana baza bana Jani, c'était un père responsable po yo zako bimisa ya Jani comme s'il n'était pas responsable. Oui. Jamais nakenda koloba ke non la brune yoka mapesa ngana tika ngana loba lelo fana sana yo mama ko non yo sala made yo ko ke loba makambo na tena école ke baloba Jani azaki papa responsable, c'est moi la brune qui na lobango na lobi on petit émission ko loko sala zala raté OK na ko loba ke pona makambo masola vito ya ne loko ngo ke fondé aussi non oui c'est ça maman qui ça bref la brune je suis pas bête non c'est ça maman arrête ya pas azaki papa responsable non la brune loko sala mama ko arrêter non la brune soni boyo to bino bo sala mabe yo kana mama Kongo tika ngana loba yo do loba to yo kaka yo la brune ozana live nanga yo kana na live no la brune ozana live nanga soko zokosa nazana zokosa yo kama mama Kongo s'il te plaît yo kanga na sola na kokosa ndete ponga na yebi nde na yela ki na école c'est là monte mama Kongo boyo kanga pe na loba ni na bolingo na tsanga ange na nzoto bo bolingo na tsanga na nzoto bo ne botika nga pe na obota na yete bala mama Kongo bota na muti na site ke fobo osala kaka mama Kongo yo bota na mibali osala te mama Kongo mais yo nzoki kotondwa na ye aweza biso te natomboli ye te arrêté mama Kongo natombola koyi kotombola jamais na bamba ya Jani na se mama Kongo la brune nakoti kelo même une heure oloba mais kokoselanga makambo te kokoselanga makambo te yoka mama Kongo oza mwasi ovandaka na poto oyoki biso toyokuta bino na poto so oboti na mobali esimbi te silaka moto asala vi na ye nalobi beke na vanda na bana nga botika otombola ange air nyonso botiaka ye lokola sikoyo elongo olingo osala eloko na oboya nde otombola ye otia ya Jani na se arrête ça mama Kongo osala émission loba na ngai ke nasala émission tika garçon wana nazana yete nazala na yete botombola ke trop mais nde yozo bana tika ye bongo tango yo beti lisolo ne na émission ngam na beti mama Kongo na beti lisolo ne na émission te na yo kanga c'est que yo bosa émission cho sala tango côté o za ke babunda na ya basona na ya Jani yo mama Kongo basona na ya Jani pona ngate na lobi na émission ko yaya na sona na so basona na ya Jani pona ngate mama Kongo ezaki be compréhension moko boye mama bana obike ya Jani tia kufa mama bana solana bana solana ya Jani babanda solana ya Jani bakoma ko bengana mama Kongo atana na kati ndako be na kesa bakusa bana ba bengana babio ngana bimi na ke kutana yi ezana batu pe bazali pe bayebi bayeke bayeba makambo mama Kongo na bondelo na siplio pardon mona émission on a sali na tomboli ete comme ko sala biloko ngo sala te mama ko na oloba no to ko benga na ta na privé na oyebi so na benga ta chanter n'estiquer o tomboli ete tika paradis fanda mama siko zonga na zela la brune to zonga na côté école la bana na préfecture parce que okola tsanga image te ke na kendo funda bato mama préfecture te zela la brune zela la brune zela non Zambe na nga likolo na bato baya kokendo luka makamno na mele na zalate na yaka na ekola bana pepo na fundo te preuve ne tuna na ekola bana na yaka na telefone ya bandeko ya Jani Fai ko basola na mwana bango ya bibusu na yaka nde ko luka mwana na yaka nzambe na nga te yoka la brune tangu yo zozwa tangu yo ko na zoloba famille ya Jani baza parce que Jani baza parce que soki na yaka kende na ekola mwana tuna soki ngata na yaki soki na loba likambu obwe na bwete na yaka na eko luka mwana batulinga yo nani ngalobi non il y a la famille elle a perdu son papa et il y a la famille du monsieur à partir de Kinshasa qui essaye de joindre la maman mais elle n'est pas dans la capacité de répondre au téléphone. On veut savoir si la petite elle peut parler à sa grand-mère pour que sa grand-mère a réconforté. Et Babi que non, étant mineur, on ne peut pas. Voilà. Na kinde koluka, so na ko pona ba ki bana dona logité. So ki na mona moi na talibanda. Te ko wana répondre yo. Yo kana nte, ponga na ngina bongisa ko wana. Yo kana la brune yoka. À la base nga ko na ebaki photo na ebaki elonga mwana te. Ngana kinde na école mwana. Pour ceux qui na mona ki na ngana benda nazaki na famille ya Jani ko basola na mwana ko yo bandaki ko yamba bango na téléphone te. Bazaki na besoin bazota mwana liboso ya mukolo. Mais on filme école pour animani. Te na tika ko filmer école mwana te nzambe ngolo
lokuta Ofilme la ekola brune nalinga mwana. lokuta te la brune nalinga lokuta te natikala kofilme ekola mwana otelakisanga video nalinga tosolola pembe nalingaka moto aloba likambo nasali Mama Kongo elonga na mateli awa mbia jani moto akomi ofilme oza lokuta bimiselanga video naloba na Tindela munoko video, naloba mami. te Yo, ezanga Mama te Kongo, tindela naloba na video, munoko tika. te la brune naloba no na munoko ke la brune okeluka mwana na ekole asala nyonso bolingaka la brune siko omati mpo tobeta masolo ya jani ya émission na yo botombolelake nini ya brune kokangama na papa mwana asuka te tobeta lisolo okende osala émission po yo ozolinga okangama kaka mpa garso wana poso bokabwana etalinga te nga nalobi kaka naokangamaana te nawalinga yoka na mama Kongo yo oloba mpe mingi mama Kongo oza kwa mama leki nanga mo aloba to ayoka okomparanga na mama leki notenga nasala na réseau sociaux fo naloba la brune lobaka bien defo nolobaka bien te okomparenga na mama leki notenga nasalaka live fo naloba yo oza na ndako nanga te oza na vi nanga te komo kotamba moni olinga naloba te mina zotikoma loba yo nde ozoyeba koloba te bo natikeli oloba nayeba oloba te na ndeni baloba kasi natikeli médiatique nanga nasali c'est tout esili émission esili yo ozwi badefo ozwi baplace na yo oye nango ngai loo na mateli awa lelo naosenga na yo par respect mokili bobimbe eyokanga kobota na moto eza fin du monde te ngai na papa ya Gabriel tozala te nayebisi bino leo na live soki azoyokanga mpesi aza azonga mpa mama bana na ye azonga te aza ne mikende mijonga akendaka babenganaka azongaka biso mpe toyeba ete tokweye na motambo wana toye toboti na ye na nde nabota na ye na miretira na ngai nayobokola bana na nga na concentre na kwe na nga nasali émission par rapport ya maloba na bino moko nde bolobaka ke abandaki koya na ndako bosala bato basala na bateatre baloba yo ngai na ye na yo longola oke atika na oya na ndako te oya fa ya zalaki elo nga nalobika yango wana nayebi te elo nio nga natomboli ye elo nio nga nabambi ya fai mpo modali nalela ya fai ti lelo nabambeli ye wapi elo nga nayi nayebiso yango wana mpo yo oza makasi ya mama Kongo oza mayele yo ozwaka sujet ye makasi ekomi grave nga mpe elo nakoteli la brune yo moto outi oleka émission wana eza grave te ka onga loba mpe mingi mama Kongo oza kwa mama leki nanga mo aloba to ayoka okomparanga na mama leki notenga nasala na réseau sociaux fo naloba la brune lobaka bien defo nolobaka bien te kokomparenga na mama leki notenga nasalaka live fo naloba yo oza na ndako nanga te oza na vi nanga te komo kotamba moni olinga naloba te mina zotikoma loba yo nde ozoyeba koloba te bo natikeli oloba nayeba oloba te na ndeni oloba kasi natikeli médiatique nanga nasali c'est tout esili émission esili yo ozwi badefo ozwi baplace na yo oye nango ngai loo na mateli awa lelo naosenga na yo par respect mokili bobimbe eyokanga kobota na moto eza fin du monde te ngai na papa ya Gabriel tozala te nayebisi bino leo na live soki azoyokanga mpesi aza azonga mpa mama bana na ye azonga te aza ne mikende mijonga akendaka babenganaka azongaka biso mpe toyeba ete tokweye na motambo wana toye toboti na ye na nde nabota na ye na miretira na ngai nayobokola bana na nga na concentre na kwe na nga nasali émission par rapport ya maloba na bino moko nde bolobaka ke abandaki koya na ndako bosala bato basala na bateatre baloba yo ngai na ye na yo longola oke atikala oya na ndako te to oya fa ya zalaki elo nga nalobika yango wana nayebi te elo nio nga natomboli ye elo nio nga nabambi ya fai mpo modali nalela ya fai ti lelo nabambeli ye wapi elo nga nayi nayebiso yango wana mpo yo oza makasi ya mama Kongo oza mayele yo ozwaka sujet ye makasi ekomi grave nga mpe elo nakoteli la brune yo moto outi oleka émission wana eza grave te ka oyo nga naye koloba yanga te ekomi grave mama Kongo nayebi te so naoloba no mabe parceke obotaka nga nayebi te koloba mabe mpo olobi te émission na nga nde ezalaka grave donc esika yo outi koleka émission wana eza makambo lobi nawanga naleki mpe nana émission nga mpe na mutu na mpe na famille na nga te neti mwasi oyo azoloba na nga ke ngai nalobaki na porte plainte na porte plainte bakili baofinga nga tuna pa divorce ayebi makambo ebila aloba na biso toa bazoba te biso mpe plainte ngo oporte contre l'état te koporte yoka omoni oza siko moto amayele fo boluka boyeba pourkui naloba ye boye ntango tobima na la police eyesi biso kele eza erreur tuna pa divorce nalela nakoya na la police ngabi eza erreur banani samia ya retard mpo likambo nyonso toloba samia ya retard